Mais le sang Oezana Soraya, c'est le sang de JB Mpiana. Et s'il y a quelqu'un au Azoka Passi Makasi, c'est JB Mpiana. Tangu obandi ko kabela bana ya mwasi oyo ucho bala. Eza la mwasi, eza la bana, ba yebi sou sambongo anate. JB Mpiana, c'est mon ami de l'école depuis ba humanité na biso. Parce n'a pas cette réponse, tu es dans la classe, dans l'école. Ezaka pesa ba vie privée ya JB Mpiana, ba vie privée ya Amida. Na yebite ba yokana ndengeni. Na kena na ndaku na ye, na kotaka na chambre, na fin tout sola. Et loko esali moi bekar ya amitié na biso, eza que naza trop pris na musalo nga na osala, ye pas trop pris na musala a osala. Réellement qui siango ezalaka. Tu sais dans notre ville, tu en as combien de bayembi de talents. On peut ba simba ba qui c'est simba pété. Ngai ekotika la koya na munongo na ngati na bike shiba ta nkisi. JB nous disait na classe, tala chiba na to sabena moninga. Ngana oza danger na mboko biso to koleka ba musicien belé belo so mona. C'est ça qu'il disait. Soki moi na déjà sa coli, aza libre ya kosala choix na ye, soit alanda mama, soit avant nana papa. Connais JB Mpiana. JB Mpiana aime beaucoup ses enfants. Lingi bane trop. Parce que surtout l'année na profondeur, bana bazaba innocente. Bazaba innocent. Allô? Kaya wa santé eza misuma? Ah! Katelinga lingala pour la santé mwana. Mon fils, pour ma santé, Misuma? ah, Katelinga lingala. Bandeko! Misuma ezali kokatela motu lingala te. Oh! Ezali mitwe de santé. Oyo epesameli na bato nyonso. Employé to non employé, motu nyonso oyo afikaka kocontribue na mbongo mokie. Na fin du mois, po ete mokolo akobela, Misuma ezwa soin na ye ya malamu na bahopitau nyonso ya minene ya République démocratique du Congo. Soki maladi na yo bakoki kotraite yango awa na Congo te, Misuma akozwa charge na yo okende kozwa soin na bamboka lokola Afrique du Sud, Turquie, Suède, Russie to Inde. Kala mingi te na bamboka mosusu. Soki moto oyo Misuma ezwaki charge na ye mpo na basoin, Nzambe akamati molimo na ye, Misuma akosokipe na mpe Gambia. Ate bandeko bazali libanda, bakoki koadere bandeko na bango ya Congo po ete bazwaka soin awa na mbongo bango bazali kokoka. Na Misuma, ta santé c'est ta vie. Merci beaucoup na bandeko tout ba kozo occasion ya kolanda émission na biso na Kin Mikili TV. Merci na mon boss monsieur Didi Dipumba na pesi mbote na musika. Merci na ba partenaire tout oignon so ba zalaka na kati émission na biso. Merci na Misunga Mutuelle de santé Misunga biso ki santé no lingeza la malamu yaka na Mutuelle de santé Misunga. Merci na venanga Charlie Ben na Lille na pesi mbote na musika. Merci na Onésime Bahati na sima caméra, Christian Touré Mukendi ozaka na sima montage o montaka bilili nyonso bomonaka. Le to so na pasteur Chibe miko bomona zo yamba pasteur Chibe mwa mingi bozo tuna pasteur Chibe azana makambe belé ya koloba pasteur Chibe na kati na ye azana ba po ebele pasteur Chibe azaki master ba musicien pasteur Chibe ba petit ne peut pas fali pour pas dotambola ne bazalaki o ayebi histoire ya wenge ebi histoire ba ministère loka ba fali pour pas pasteur Chiba za rane libre koloba pasteur Chibe azara hypocrite loka ba pasteur monsieur zaraki ngana yo kaka boete ngana sala ka boete pasteur Chiba za clair ya koloba ya momoni ki fona yambaka na be mission na nga mingi mais to kosola masolo awa par rapport pe à JB Mpiana par rapport pe à moi na JB Mpiana Soria oyo komone zotangama par rapport na procès ya
oyo ya Vital Kamerhe oyo aza directeur ya président ya mboka na biso. Pasteur Chibien, bonjour. Bonjour Mouna. Santé pasteur. Ça va très bien. Mission nga bat bazo sepela no par rapport ba dire nozo loba par rapport nozo côté la pasteur Mukuna te yango bat bazo sepela no mingi. Non, makambo côté pasteur Mukuna ezate. Donc les questions que tu me poses, je réponds par rapport à la vérité au ngana ebi. Et par rapport à déroulement ya mboka et surtout j'ai beaucoup d'estime na évêque Pascal Mukuna pour na musala ouye asali ya Nzambe dans le monde. Donc c'est pas qu'au côté c'est une vérité au nazoloba kola nisama na ba question zo tunanga. Donc il est là on a habité sur la fausse information za musala Nzambe ko yeba ngona okiki alingaka voyager mais ba kangi ba boya voyager donc il explique il a fait les mots déjà ba vérité nyon sur la fille aloba que za solo pour ko boyer déjà voyager c'est que azana mikakatoni okangama. Bon TV de Touloubara, TV za radio te. Ça dit et puis j'aime pas trop stagner là-bas les ondes, il paraît. Comme il n'y a pas de précision, ça m'intéresse pas. Et puis je sais que bon, Akima Kendo Mukuna avec Azana Église dans le monde, éveil patriotique Oyazum Mema pour éveiller le peuple congolais de partout sur Akima Kendo. Non, Moutaza libre, ce qui par exemple tant naïe selon calendrier naïe et c'est un ça déplacement. Pourquoi vous allez l'arrêter? Beaucoup de responsabilités au Yazana. Soit qui ozana ni oba funda ki tam suba aussi à Rosamba tam soit suba e barate. Ce qui batindelio mandat de comparution. Ce qui nazana tenté na jour au babengi singa, mon avocat peut aller expliquer na magistrat wana que non client nanga azana tenté à cause de la disponible n'attend tel. C'est ça. Tu pas voyager. Mais à voyager au Kendewapi, soit que Azani Kamnemo fera ça là, il y a 2 jours, 3 jours, dans n'importe quel mboka. Pourquoi l'empêcher? Pourquoi l'empêcher? Pourquoi l'empêcher? Tout citoyen est libre par rapport à la Constitution Bisso. Est-ce que Moutuloko la évêque Pascal Mukuna, Akimanet Nini, imagine-toi l'audace, na inspiration, na révélation à Zui, il y a comme un éveil patriotique jusqu'à aller porter plainte na ancien président Nabiso que nous tous nous connaissons. Bisote, Tunangai. Yo pasteur et salobia. Ponanga par rapport à mes missions, par rapport à Badir Naye, en tout cas, je le reproche de rien. Je le reproche de rien. Omoni, tout ce que nous sommes en train de faire, c'est un esprit au Ekotaranamutu. Avant, il a bâti l'œuvre, a pendu église dans le monde, et comme il attend mon kobo, non, Dieu lui a inspiré à Kende na makambo ya éveil patriotique. Soki est-ce que c'est un a postulé à comment député? Non. Yes, attends, soineti nakati ya seka na communauté seka ba député basé belé. Et puis mot d'ordre naie et commission ba belé ba député. Donc ce qui y a le bien postulé. Au monde nga sa pasteur. Ndeto sana kisasa et dans le monde toye bani banani ba osala musala nzambe pe nzambe ocha bango loboko pe musala ngo soke toye bani. Na ba pasteur tout autour à Kinshasa, il n'y a personne qui peut contester le travail que Mukuna a fait. Par exemple, si le pasteur Mukuna avait postulé, est-ce que ça a problème? Anatinate a créé un veille patriotique, a créé non. Abara bon, soit le biga monka seka pamba, a seka kaka ngomoko. Babi que non te ba voter. Je prends un exemple. Kizamina Gibila sala pe manini awa. Parce ba voter qui est? Ça zwaki. Oh li bosso azwaki. Yami ba na so azwaki so azwaki. Faut makielele, ya pe makielele pasteur. Non. Ozana Kinshasa, neti awa na bandal. Toza na église la puissance te. Ezalaki mais ezalaki sousté. Mais dans beaucoup de communes, il y a des églises ou assemblées à Seka. Pour dire que quand il y a déjà la base, c'est-à-dire place base Waneza, on a facilité à influencer entourage Nabango
pour na ba pesa bango mutu na bango ba lié. Hormis ba base par rapport ya musala zosala, par rapport ya bato ba pambwa na ministère na ye. Donc si les questions il y a que postuler, en tout cas il y a pas match. Donc ce que ça pour la députation, on va écouter un problème OK. Par exemple, net si tocha net web. Soit bien postulé na Funa. Funa est dans cette commune. Bah c'est que ça combien na Funa. Pour tous les Congolais, que tu veuilles ou pas, aux appuyer ou contrer, mais ce qui fouille à éveil patriotique et si positivement, c'est comme on dit, si on s'intéresse à la politique est intéressé et qu'on c'est comme ça. Donc comme je disais toujours dans les émissions précédentes, mutu soki nzambe apesi likanisi moko boye toboni on a Bible bapôtre bando sala musala ekomi na tamoko bapôtre mususu pe bakesa musala na banda bapasteur baza ebele ba Hollanda le conseil de Gamaliel abainin botika bango basa musala soki za nzambe sani et monana c'est comme ça. Est-ce que le long de bongo na ki ba bengisi ce qui le lo ba bengisi to moni pasteur na ça tikali azongité pour na bino sala bino taki ba pasteur tikala wapi ba bengisi wapi atikala wapi ya samba to mona ki Vital Kamerhe ba bengisi ki mazonga ependa kote ba bengisi pe pasteur ba bengisi bo azonga ependa kote bino ba pasteur bo samba ne mission na yo ototo sala na ba jour passé nga moko na yo ki ba propos ya mwasi wa omoni soke funda mutu après avoir présenté plainte na yo la dernière question ezalaka siko olingi nini alobi azali na posa ya pasteur Mukuna azongisela ye ndaku na ye. C'est ça son besoin. Bon procès et qu'on continue comme ça. Tant que il y a beaucoup de vérités où les concernés connaissent et maîtrisent. C'est que la juridiction compétente, le quoi, la justice et tout. Et là, c'est que infraction est à pour kangayo et puis il faut soit man par rapport à infraction. Donc on a un mot sur que kangana bango était à ozala monto à olonga de procès. Soit que kanga était à ozonga ne. Quel c'est nabi hein? Histoire où on a des tuyaux qui en est-ce que tu monaki? Quelle vidéo? Tu monaki nani? Pour nous c'est ça histoire au tuyaux qui na vidéo. Nabi hein? Vidéo on a tout ce sur liango net nga. Tu ni kara yo bina histoire où on a des tuyaux qui on a tinanga bakise le okara. C'est là. Tocha likambuya ndenge bazalaye ko s'accoupler. Hein? Nga moko j'ai suivi la fille alobi nini? Alobi pasteur Mukuna a publié ngai. On revient sur ça. Comment expliquez-moi na ruko kende na abusé na fille moko et puis nga moko sous na publié. Atakutu balobi moi na ya maternelle donc. C'est elle-même qui a dit ça. Nga moko na landi la femme là alobi que non te yemoko asui a publié ngai. Akanga ki téléphone ba koyiba pe téléphone. Zanan. Akangi téléphone na ndenge nini na bango moya bolingo la bango ah yo po ebike za makam na bango na bolingo na bango biso mbaye to ba ko funda mutu makam na bango bolingo na bango biso te ngana su maloba no lobike makam na bango lobi nga lobike eza makam bolingo lobike mutu aplibie moko mutu akanga tela kangi téléphone na lobite ndenge la plaignante a lobby à côté ya avocat na a lobby que pasteur Mukuna a publié ngai. A publié azotea, a publié avant d'andar azolia. Es-tu sûr que ngana outi ko commettre acte sexuel na yo pendant que toza en pleine action ngamoko. Alors je sais pas peut-être les ande monde tout monde qui héritier Watanabe. Donc pasteur Mukuna comme na mulimo wana. Yé moko a mis filmé et puis mon ressource a publié. Je ne pense pas. Au moins, hein, peuple congolais de partout aux Hollanda biso, tous à la battu ya kuta la terre Hollanda mais on doit aussi réfléchir. On doit aussi réfléchir.
même si mutu azali mabe selon ndenge bato bakotraite il y a de cas il faut voir ndenge nini makambo salami est-ce que naotunaka mutu nyonso question naoki bato mosusu babiki non te eloko wana c'est par rapport baluka chaleur azoya nango suite ya éveil patriotique azoya nango eluka et déranger to elembisa ye moko alobi nini nayebaki ke kozala bongo siki pa yebaki vidéo ezali kozala bongo te ayebaki te ke vidéo na bien so ngana neti ngai so na travailler na chaîne nayebaki kozala bongo kasi on a place na zati so on nini kozala bongo que montage mo ke kozala kumo ke kozala trésor mo kozala juste ka pona ba empêcher vitesse azoya nango. Merci pasteur Chibert toujours continuer ko sola na yo mingi onga na ko sola na yo to ebi makambu ya évêque to sola qui ont déjà mingi na kati ya plateau so pasteur Chibert ozana ba couche belé ozana mama belé yo zana na vérité yo na nga ko sola no posa no libre ko lobeza ba pasteur mo so tourner question boete ya monika kata Jésus mais yo lobaka make so eza loko lobate pasteur Chibert ba na papa na Jibem Piana wa. Pardon? Neno so lobati nde oyebana na Jibem Piana wa tuna na mtuso bimisi fois mususu omela fois tuna voix na tuni voix le connaît pasteur Chibert oyebana na Jibem Piana wapi Jibem Piana c'est mon ami de l'école depuis ba humanité na biso kasi na pesa réponse to ebana na classe na école koyebana na bino bosalaki amitié ya combien de temps ah non depuis 85, je crois, si je ne m'abuse pas, 83, 84, 85, les années 83, 84, 85, tu es qui na institut beaucoup, le biso no bengango institut Bordeaux, et puis tout temps une classe mon troisième des humanités, quatrième bon tellement dans un qui m'a les tours na classe hein, m'a les tours na classe. Bien, abima tous les premiers sur la première période. Tout cas moi mais ah bon, place à ça moi ebike, maramona oloba, to lande na bien. You qui soit les premiers de la classe na première période. Na moment si je me rappelle bien, titulaire na monsieur Zala qui vieux Moujos, son nom benga prof ngo vieux Moujos. Depuis ce temps-là, na classe il était très propre et puis il avait des ambitions, il rêvait toujours grand. Donc ça c'est une histoire. Hein? Parce que ça n'a pas tout mon sous ba comprendre raté, mutu autu wapi akomi wapi. Et souvent tant que mutu a traversé ba moment moko peut-être il y a faiblesse, mais ce qui compte na mutuana, c'est ce qu'il pense et c'est ce que lui-même prononce ou déclare de lui-même. N'a pas une position de faiblesse. Mais la demande ngane na zaboy ngana osuka te ngana donc ngamokile ko ebangai ba parole positive wana elandaka pe mutu tant au vanda na récré mama ko sauter na bango mi ba kotina bilanga ba ke yemba mwa banani jibe bon si vous tout temps na ye e bonza to tanga na ye na deuxième na salon deuxième tant au ye et bon Adolphe tout en année na deuxième première deuxième na Salongo et bon Adolphe Dominguez Dominguez Adolphe Tata Mobich tout en année et bon tout en année na première na deuxième et si le titan ou a commis qu'on s'attacher na des FAO on est ensemble ti va évoluer na des FAO après titan moko a comme il fallait kaka, il fallait kaka, et après il fallait kaka koufi, à côté de wenge. Et na wenge ti, et comme le tonya, bon, wana et bonja. Alors na zongi, mon frère ou mon ami, je viens piana, tant tout tanga, na récré de foi au mona, babimi bake na bango na zamba, yena ba misa msusu, pour na niveau ya beaucoup le tout ça qui pour orchestre. Flash Bordeaux. Flash Bordeaux. No yemba to beta drum. Te ngai seri wana pe na no pasteur te na pe frère te. Mais nga membre mouvement pour esthétique hein pour na décor ya mouvement na bando sara na. Bon. Pas comprendre tozo so na pasteur toza na eloko to kwea po bat muso ba ozo tuna pasteur ma ba Jibem Piana te azaki master Jibem Piana
JB Mpiana pe azalaka master ya JB Mpiana camarade ya JB Mpiana bato mosusu bakoma émission ezalaki ya basala nzambe okoti bona yebi ntina na koti yango oyo eza na baquestion tokotuna pasteur kake camarade ya JB Mpiana ntango bino botanga na JB Mpiana wana aussi sa classe mbala mo basali wenge to JB Mpiana kina orchestre moi pas que wenge non. D'abord wenge à cette époque Otozotanga na JB Mpiana ba leader na wenge à cette époque bazaki mibale ezalaki Deno qui est devenu aujourd'hui pasteur place Holandanga pasteur Deno Kola Pambolayo. Et puis il y avait JB. Tous les noms que vous voyez ici. On va leader dans l'orchestre. Dans l'orchestre na wenge. Et puis ezaki wenge ezaki na ampleur té. Parce que ba concert na bango mingi na betama na Olympia. Olympia moni na sima commune. Place bana ba tourner ça ba vélo. Et comme hôpital. Place hôpital on a bar moko Olympia. Ne place ba concert mingi ya wenge za obeta. À l'époque, il m'invitait comme un ami, mais en tout cas, ezaki penza na ampleur té parce que na période où on a les sous tant wenge bando matam que wenge za mola biso za awa na prince Karavou non bisengo na sinkin bazai pe na orchestre na bango esthétique ndal président nango azas aux États-Unis Nzamba Pambolae a comme commandant et voilà azai commandant et puis pour l'instant aza responsable et abim en États-Unis. En tout cas place aux mon ami mon et voilà oui. Donc il est pasteur Mokambi na bima na États-Unis. Donc bazai bango bako bossé ba chao wana za esthétique nal. Donc na banda on va mi balé à ba jeune ou ba ne peut ko émerger. Na ma tonge to na il fallait kaka na lingwala tozaki na orchestre ngo ki manga Eden Musica. Il y a en maniance. Nazalaki na kataba makambo wana. À part wana, va mosusu ya boko kopé alaki ya ba Suède. Ba donc Camilo, ba Bokechu, ba 88. Donc il y avait un peu beaucoup de trucs bon. Au moni Koko ma pasteur ezalaka toujours na place moko nzamba utakana mutu. Après aye na ye na place wa linga memaye pona ko silisa destiné au nzamba bongse pona ye. Ezan biloko mususu c'est pas mauvais peut-être au botami au colline église ba no ko une église on la église on no bongse baba ti okomi ko yemba okomi installateur après ba mo komi passer un peu mabete. Mais par rapport à l'expérience pour la réalité mususu ezala kaka na ministère ce qui peut ou ta qui peut moi mokilité oko ça peut na difficulté ko gérer ngo soko zangi ba conseil. Nzamba zui Moïse à l'équisénan na Égypte à commettre problème en Égypte à Kimia que désert Nzamba zui ka Moïse wana pour que en Égypte ko libérer bana Israël. Pourquoi Moïse? Parce que Moïse avait la maîtrise d'Égypte nanda kwa pharaon akola kuna tanga kuna Nzamba lokotaka mutu pamba te. J'anticipe un peu. Parce que ça a beaucoup de... Je ne sais pas si ça va pasteur, tout ça va dans conception. Qui ne sait pas que l'apôtre de Baba est mort, pasteur, apôtre avec une église. Mais il avait un parcours. Bon, je suis parmi Ngai, apôtre Chibin. Oh, na bandeli sous. Ngai pasteur Chibin naza parmi batu oyo ba poser fondement ya foi ya debaba. Tangu ngai na un ami un frère aux États-Unis Anthony. To bandi ko kende na ndaku ya debaba parce que c'était sa femme maman Toutou mbote na yo de tout bana nyonso et tout. Tozo na ndaku. Un jour abisi moi sinabi ma Toutou. Oh on n'a pas un frère. Wana ngai. Na debrera moi chemise moko moi moniere moko baba fleuri mais structure na stemai et ça ne on dirait musicien des musicienté a tout ni moi sinae a bien bodo so ngape na komi ko prier
donc on s'arrête dans ça moi ça mais oui oh ya frère na biso bakambi na biso bango so tant biso toye na sem du fait que tu utaki na monde toye na sem toye na moi vent mususu parce que na l'époque où on est avec ce muto sambela faut ça nitika moi salité nitika moi ndenge moko bo nitika moi sango te yango te kambili aussi là on va te to comprendre ki ndete moi basango to no mona na bo moi on dirait sango aka na sandal moko ana pantalon moko noir chemise moko pembe te eza idéologie ndenge ba enseignant bango netu ndé simplicité moko extérieure mais en réalité ana ba chemise à pembe ebele ba sandal à chocolat ebele biso skoyo na message wana temba no tema netu ndire batu moko boye ya mawa batu moko ya komikitsa ya simple ça dit donc sango nenga te biso boseke lobi sandal wana to chemise wana asokola ngo na butu atandi azeleka okalati te ya ba pemba na ngata sang ba sandal ata sang donc bref de baba tant tomi koya toye et parmi biso tozaki pe na mokambi moko paix à son âme, pasteur Pelou. Comme sous biso côté là c'est la moi ça de baba. Aïe ko soit moi ça de baba pas ça qui on a va profiter va partager na. Tant va partager à ça qui vraiment touché. Tant où pasteur Pelou a senti que va ça touché azongi akayebisi pasteur na biso pa msomo limo docteur Ngoyangu ba paix aussi à son âme. Ba ye koya ba arrêter tant ba sentir que a simbami ba yambisi Christ tant ba yambisi Christ non on peut pas laisser ce temps ba continue à voiture ba ke mbala mo ba bâtisier c'est un samedi dimanche nango frère de baba a une église ngam na modération tant na moni na bibon na koko rater opportunité oté na soukara ya culte na bino église totelema toza vraiment na privilège na moment wana débat bazobeta na viva la musique il fallait ki ba voyager na papa emba ba metako conseil moko na terrain municipal a petit conseil lobi nango a prière na cette église botelé ma frère débat ba fukama afukam na bito sambela nzambo akoti makolone awa amemaye ti place nzambalingi to sali prière et si le temps de faire la télémi mbala moko akazu micro nzambe ngana ye nde eloko esala ke écouter l'introduction album aliboso asalaki donc pour dire que moi je ne peux pas négliger ba minanga o lelo ba musicien notamment JB Bonja Wera Fali Poupa na ko négliger bango ata mukolo moko te so ezato sola to sola so ezato vanda to vanda so bazaki ba député na parlement de wa bien donc eza bango ba misende wana mabe bango bato bakisi banda ba JB mona ba succès na bango batu o balinga ko taxer muto azo mata na musala azo sala de kisi eza mingi ba complexé eza mingi batoyo amona que lui ne peut pas faire ba exploit au muto a sali ake ko koti na monde kisi si réellement kisi yango ezalaka. Tu sais, dans notre ville, tu en as combien de bayembi de talents? On peut pas simba ba qui c'est simba pété. Moi, je parle de mon frère JB parce que on a dans la chambre à JB. Place à Zali, ce qui est pasteur Chibin, toute sa mission d'église. JB a prié à une église awa, ya awa, tu vas na awa. Na kena nanda kuna ye na kota na chambre na fin tout cela et loko esali moi bekar ya amitié na biso eza que naza trop pris na musala nga na osala ye pas trop pris na musala a osala mais ce que za to monana ce que za besoin nga na ko luka ye ponga na o luka ye malade ndakenda pa munganga pasteur Chibo croyera jibe mpenza na kisti en tout cas ngai ekotika la koya na munongo na ngati na bike jiba dans kisi tout dans ce point jibe nous disait na classe tala chiba na ça me moninga ngana ko za danger na mboko biso to ko leka ba misi bele belo so mona c'est ça qu'il disait wana troisième na troisième des humanités asa mito no la tana bilamba
On s'appelle le robot. Ah, mon frère, on a un concert, bon, moi je pars pas. On a besoin de robot. J'évite un peu trop de termes à Kalawana. Eh, le quoi, on a besoin. Donc, ça dit, il était vraiment mon proche, vraiment bien. Après, nous mouvement on a Wenge. Il faut tous né et grandi à Bandal. Wenge c'est à Bandal. Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire. Jiba Betan orchestre nan. Qu'est-ce que tout ce mouvement là. Toyeba ye mutami, ezaka neti muna sobima to mona. Lobi mutu moko te aluka asakapare na yo. Netonde zanga inde mutu. Na mona, na yebi yo, na yebi abiri, na yeba tebele. Mais totalat. Tango boso bunda na se, batebele ba monate. Souvent na mokile zande nini. Tango mutu azo souffrir azo bunda na vine, bat ba ekate. O tango azo souffrir wana azo créer beta géomata. Bat ba su ramba bongo amati. Ba kan sonira bandiga mbara moko pour likolo non. Il a une histoire de là où il a commencé et il avance. Nazwaka clan mouvement Wenge wana. Ce sont des jeunes que je félicite. Bango nyos. JB, Wera, Adolphe, Blaise et d'autres. Ba beta na orchestre mon côté ya ba grand ya mboka oyebana. Parce que tu vas pas donc mbangu premier ndako jiba foot les arawa kotoni bandal to kitambo to. Tango alongwe awa na siège parce que na siège ya Wenge na dibamboma bazai bango nyonso na ba chambre na bango. Wana ngana zofanda awa na Sombo na Ntsenge pardon na Ntsenge place comme Gantoise. JB venez me voir na paix à son âme Martin Likombe paix à son âme ya otalanga wana tango balongwe na siège mon mouvement et bandi ko pesa succès makasi ndakuna liboso awa magasin Kitambo virage Kilimani au Matajan 23 na virage on anda kwa liboso ya coin à droite 2 chambres salon cuisine de bébé bien parce que aza alingi l'X3 hein. Je le dis parce que même sa façon on y a classe aux autres la blé blanc naïe athée. Donc il y a ponanga. Il n'y a rien de nouveau dans mon pas JB. C'est-à-dire, en tout cas, je suis sincère dans mon Nzambe, j'ai aucun intérêt d'extrapoler. Non. Voiture à Liboso, ça qui me fait mourir noir. 318. Il y a remonté coup tout suite moi yebi. Ah pas mécanicien moi nani Lokombe. Il y a pas résolu Ebi ah nanina. Tant que sili peinture noir. Ah bien bazoya nango na Martin Likombe ba talinga to bimi pe to kema na biso. Tozongi et puis ba komi ko pas ba ke poto. Ku poto liboso ba keneta ba kanyba ba zongi. Place Nzembo et Salami ya wele wana. Ah wana justice na kota pe na Natalia mon frère n'habité ya ba jaloux mais et le kanango. Et les gars pe ba bima ba continuer parcours. Vous comprenez? Donc eza nango lo moko te soki donc je connais moi ma première pas il y a mon frère ami JB Mpiana. Merci pasteur Chibia ezaki pona kobeta histoire ya JB Mpiana o aza ndeko na ye batanga na ye bavanda na ye ndeko na yebi na ba momé belé pasteur Chibia lelo tango moni ndeko na lelo emsuko benge pe conseil ezalaka émission todo sala ba ba bokoti nini tango mona ke na procès moko ba otanga kombo ya mwana JB Mpiana Soreya ta ke yo salone. Ah sincèrement ça me fait très mal, mais ça la réalité à vie. C'est pas quelque chose ya kubomba. Omoni na vie tangu ba contre-temps et na moisi. Ceux qui maîtrisent exactement na deux partenaires, c'est-à-dire du côté de l'homme et du côté de la femme, beaucoup qui quand la femme et l'homme
bazana ba ataka kuswana neti yo bozana mère bozana mère hein ozana mère hein éviter yo kozolo ah ozobomba tu la bombe tu pesi comme bon appel exemple tango ozala na mère tango ozala na mère sikoyo conseil na batutu baolanda biso soki ata boza mwana moko to mibale ezala spirituellement ezala moralement soki papa na maman baza na baguerre baoyokana te le diable profite mpona koluka koatake bana parce que bana bazali lipamboli ya mwasi na mobali comprenez. Alors na cas ya Soraya, la question que tu m'as posée, ça fait vraiment très mal. Parce que toyebi ndenge osukate. Toyebi ndenge osukate. Un exemple. Papa Nyonso, je connais JB Mpiana. JB Mpiana aime beaucoup ses enfants. Lingi bane trop. La preuve. Moko asilisaki master aux États-Unis. A ça les surprise ya Jeep. Ça dit papa est content tant moi na tangi ti asilisi. Avec tout ce qui est arrivé na maman na biso Amida, place à komi. Même na stratégie mususu pour la mibali. Mobali wa mayele. Soka kuta na mwasi moko azana bana to azana mwana. So azana makoki, so alinga benda bolingo makasi ya mwasi abano travailler bana. Fait beaucoup de cadeaux aux enfants. So azana misala ko pesa na bana. Mais toyeba kite ba ressources sango ezaki ndenge nini. Parce que ngana roya tenga na un exemple côté na yo roya ce qu'on n'est pas mère. Okuti ce qu'on mère na débat. Yo li côté na hote. Na débat na. Sikoyo tangu obandi ko kabela bana ya mwasi oyo ucho bala. Ezala mwasi, ezala bana, ba yebi sou sambongo wana te. Pour notre après mission, naza sûr. La femme de Dieu, la prophétesse Anna Mantumba. Si on a cette mission, on peut savoir moi quelque chose. Est-ce que origine ou source, oh ya zweli mbongo ngana ye, eloko akababo ya kate, akabeli o basui. Dans l'entretemps par respect politesse, babengaye papa. Papa, papa. Papa est allé loin, ti a bali maman. Bana pe basi ba koli. Voyez. Soki moi a déjà sa koli, aza libre ya kosa la choix na ye, soit alanda maman, soit avanana papa. Mais le sang o ezana kati ya Soraya, c'est le sang de JB Mpiana. Et s'il y a quelqu'un au azoka pasi makasi, c'est JB Mpiana. Eh bien non, nous ses amis de loin ou de près, ça nous fait aussi très mal quand on cite le nom de notre fille, en tout cas, nous sommes kaka sunga. Bon, mingi na justice à bongo, soy kombo mutu moko eza cité, bako invité par rapport à makambo. Tout ça, ça fait vraiment très mal. Moi étant son ami pasteur, je dis seulement que Nzamba ngolu asale ngolu. Parce que surtout l'année na profondeur, bana bazaba innocente. Bazaba innocent. On a accès on a libulu. Kocha bangona libulu c'est fort. Maman accueille. Ezana ba maman mususu. Tangu mwasi na mobali bakabwani. Ezana ba maman. Je le dis par expérience. Nabaka ebele auto-traité na musanza mito sala. Souvent, les mamans aiment rester avec les enfants. Beaucoup de mamans, la majorité. Azana makoki, te. Maliga gaza, asa campagne na bana, azana bana. C'est comme si ça a moins inspiration moko diabolique ça na kat na ba onetika ke note, akipa bana te, asuna bana. Musu sako sala ngo na ndenge ya sona zana bana. So ba kepa pa na bango ba ko zo mo eloko ba ye nango. Beaucoup de mamans font ça. Alors, tangu makambo ane salami
Moni eza ba vie privée ya JB Mpiana, ba vie privée ya Amida. Na yebite bayoka na ndengeni. Parce que mobile a eu se décider, maman n'a pas dit mais vous restez ici avec moi. Somona. Moussousou, la femme peut influencer les enfants, bah bon n'abon pas papa, bah va n'abon nae. Donc, et loko et memi mo boulot en agnos, et ça mouvement à divorce. Mouvement à divorce, pasteur Chibé poto kabona tozonga sona mabonzambe, conseil noko pesa la JB Mpiana azande konayo, conseil noko pesa maman Amida, pe conseil noko pesa na mwana Soréa. OK, na bandi na Soréa, ma fille, je t'aime bien, nous t'aimons bien. Et ça makambu oyo mutu moko te akana kiangwe ko mabongo. Toti kanyo sur maboka nzambe, et c'est seul Dieu nde ayebi ko justifier pe ko longisa ba innocent ou ba innocente. Nyon sekoya, vous devez assumer par rapport à la réalité. Il y a où les canards qui entrent, papa de l'autre côté, monsieur Kamere, na maman de votre côté. Pour la maman Amida, le conseil que je puis donner, au monde na vie, ce qu'il faut faire, il faut qu'on y ait na utu wapi, na zawapi, na okende wapi. Nga na ebaka. Tangu naza koya epa ya JB na ma campagne na Esbay. Je voyais maman Amida souvent trop à la maison. Na style wana ba ende on a zipi puta ou quoi zipi longi. Et chaque lundi, place Aza, place Jibaza, place Bami Moussou à cette époque baebi que chaque lundi bazaro yambara basa nzambe. Ngana ebi une femme de prière. Oh ngana ebi une femme de prière. Bon, la réalité ma les andengo mono balistar, la réalité zebele, bakabwani, bazongani, bakabwani, et voilà là où nous sommes arrivés. C'est-à-dire, en un mot, nayebi que aux amours nzambe, parce que on a eu à parler na bino maramanzambe pe ko sambela. Tout ce qui se passe, prie Dieu, enfin que nzambe a inspiré yo oyeba ndenge nyoko kumba makambu après makambu. Alors pour mon ami JB Mpiana, pas trop à dire, comme j'avais dit, mon conseil spirituel, mon frère, ami et tout, j'ai compatis avec toi, de loin, dans autres nous on a prière, paie-moi en a prière, mais quant à toi et l'autre Aliboso, excuse, Zala très calme, remettre tout dans ma bouche en Nzambe. Nzambenda Sungaka, Nzambende Asesaka. Voilà le petit conseil que je peux donner. On a passé à pasteur. Ouais. Merci pasteur Chibé. Lelo pasteur Chibé poto kabwana biso lelo. Bo hape na mutu moko azotake pasteur Nabino, azotake pasteur Mukuna, pasteur Onésime. Elo nokolo ba pona ye par rapport ba dire na o azolo ba na télé. Yoka. Banana question. Pour question les autres tokisanga muke. Na Bible lelo. Ba dire na azolo ba ke pasteur wana. Yanga mi baleka. Pasteur ayebaka déjà yi pasteur wana bo mona rasela nzamba kuto ba bilo ne ndobi mabando dévoiler kaka bongo ba jeune na ye olala basi bongo vi na ye yango wana o asalaka lelo nzambe akomi ko bimisa ba bilo ne nyonso na problème. Merci Mouna, merci vraiment pour la question yo. Aux autres nabiso pour notre frère Onésime. Dans une émission précédente que Onésime Aza pasteur T. Je suis très sérieux. Je le dis et je le dirai. Nezaboé, bimata na balabala awa. Luka 2 ou 3 pasteurs posez bango question même pour 5 minutes oyoka. Le frère Onésime Aza pasteur T. Nga na ebi ba pasteur rebelle oyo ba bima na communauté ACK o baza ko évoluer bango moko na ko tanga misatu na bandi ko tanga Joseph Bovele auta na ACK nanu na yoka mkolo moko te abeti lisolo na kombo ya mpaso mkuna na ndenga mabe. Aujourd'hui il fait un bon travail église na ba kwanga awa ça zo beta te mais ina mutu na mutu te nga moko témoin église bandaki en face na biso balongwe awa bakomi na baba elandi abengisa évêque
omoni soki mwana bimi na rébellion biso apato atuna mitema munene soki mwana ye ko reconnaître tomoni mpe ke aosala mosala yango ngolo ezali totyaka bango maboko tobonde tobise petit vasi. Joseph Bové le pasteur église Med, mon frère Kola Pambola Okoba Bongo, il a invité l'évêque Pascal Mukuna à prier là. Je prends encore prophète Élisée Kassanda. A Outana Seka. Nanu na yokatam kolo mon côté à tenir ma propos. Il fait un bon travail. Église Awa na Bandal. Yasuka. Monsieur le président provincial, mon frère pasteur Godin Pouy, à Outana Seka. Toutes les activités avec pasteur Ayakaluko la papa. Au moment pourquoi batona bazo mata? Parce que bazo reconnaître source. Au moment source, ba baby saka source te. Ça dit source et kaokate. Soyo zo bois ka matiti ya salte na source. Pour kaka. Ozo bozana ke okomela mai wana. Oya salite wana. Kasi mo yelinga na lo mo lobi ospiringa na lo mo boy. Pasteur Godin Pouy azaka muntu ya FCC to muntu ya nini? Azaka okokendo tuninga na yeba makambo wana te. FCC to muntu. Iye moko yebisanga makambo wana te. Donc moi na betango ezate. Félix Kisekedi na yebi kutu eloko moko te aza po eloko na yebi aza na kati ya gouvernement oyo Félix Kisekedi azokamba kwa président ya Congo. Donc Nesco parti na ezarani te ya sala parti ni mususu aza parti na moko pasteur yebi mozoko. Non, je dis la vérité. Dans l'église no j'ai la tanga tsaka na députation bino yebara parti na été. En tout cas, pasteur Godé, c'est mon frère. Tu n'as raté. Tu n'as raté na voter kaka. Ça c'est une église au sein de propagande. Tu n'as raté que aux hommes d'appel ya papa qui sait que dit tout monde à Kabila. Écoutez, c'est pas que tous les bateaux basés na FCC basés bateaux mabé. Non. C'est ça la grosse erreur au bisoto ça lelo. Na lobi teza mutu FC mutu mabenga tuna zaka wapi. Tango ya na église. Tango ya ki ana yamba ki na s'intéressa qui. Oh, na kana ko ça parle. Na s'intéressa qui tenait ba note ata na parti tel. On a mouvement. Non. Tango ndeko. Côté vous devez des parti na. Yokate. Fiche na taka liboso porta taka longanana. Te. Yanan. Yari moko. Yo mon ba fiche mibale moko ba tshelo ngam tumususi yo ebikuti na période wana ya kisoneti au postuler aux yeux elongi ya président FCC et au crélo mindondo bana osimba te bana ochango te so za batu no le ko bi yo moko lobi on bien ko kasate bata FCC nyonso baza batu mabe. J'ai bien dit batu nyonso ya FCC o baza na 4 FCC baza batu mabe te ngapela beng bata FCC ba batu mabe te na tuni kaka tanga tsaki azalaki wapi to tourner kaka wana biso ke ngai na yebite me na votaki parce que c'est mon frère. Informé. Informe-moi. Azamuta FCC to mona na banini siko ndenge modi ka uta et pas pasteur Mukuna ndenge pasteur Mukuna apporter leader na bango plainte et soukande. Ça autrement que je poser ma question il y a Godin Pouy. T'es que pasteur pas nous solo la rat pour na yo mona onde. Non, il y a rien. Merci pasteur Chibert. To comme la zone souka. Pasteur tu veux placer les mimi mamuta hôtel là le bazar ramuta FCC. To le bazar ramuta Félix. To comme la zone souka. Message no repesa na bana nzambe nyonso balandio na moment au kolo bana bango. Avant d'appeler ce message à bana nzambe nyonso. On va nous expliquer au likambo ya frère Onésime. Ça c'est très important. Bah il faut bailler baka histoire. Comme on a mutuna batu aller donc tala bat na tangi babima wana. Vous voyez? Alors à la fin si continue comme ça na baina na yé que le frère Onésime akendo luka papa na molimo asenga bolimbisi babondela na ye et puis yé moko aleka na be mission na ba chaîne tout ayambola na loba na ye frère Onésime message est comme là frère Onésime solingo kende musika na makambo nzamba bengeli onango en tout cas ça ngana osala boya par rapport il y a frère Onésime oazaki mwana biso na seka mwana mukuna boya
na boye mutema na 81 yo tune ya simba bible quand ça roboya Paulo nga simba bible na 81 te na simba bible na 81 bible na 81 comment tala mutuka plein non mutuka plein nde bible lobi et comment compter pe bon yezo anotama na mutuka bango compter bon bango c'est ba bibilo banzambe te tambusaka micro na basala nzambe salango expressement soka uko wana passer kende mekano ko poser question par rapport ya ba propos oyo frère Onésime azolo ba pona tatane ya molimo salango monitango tuna nga boye et ça bien mais étant journaliste essaie un peu de ya otambusa mi oyoka so tuni batu 10 basala nzambe basi mibali na ndimite za na moko oloba malamu pona ye azali kasi nga omoni nga na sabo skona na sengi na yo émission msuto osala na ko sepela micro baladeur otambusa ka basali ya nzambe de partout na mona batu o les émissions etalama basala nzambe ba otala ngoti ba réagir o bazo soutenir ye azate baza pété message numéro personnel numéro contact pour to kabwana biso message bon nous sommes dans une période où tu as dit que les gens ont combo moke lobami mingi ya coronavirus mais na lingi peuple congolais de partout autoza et batu nyonso bazolanda biso dans le monde boyeba ke kombo ya Yesu Masiya eleki coronavirus et soki olingi ozala épargner na yango la première des choses dans ta vie au Seigneur oyamba Jésus-Christ ko lankolo na yo on a déjà au côté de la sécurité moko extrême et je crois que d'autres choses tant que mouna a royal nous allons en parler. Je vous aime bien, que Dieu vous bénisse. Numéro contact numéro nanga 00243 ou plus 243 998 122 440. Pour répéter. Plus 243 998 122 440. Merci tozakina pasteur Chibert au moto soli masolo et belé émission na biso binomo omoni ke msusu na solisi mamba jibempia na to soli mamba sori to soli mamba o eze belé na maramba pasteur mukuna pasteur Chiboza quelques personnes ko dédicacé te bambote attaque 3 personnes 5 personnes o balanda kayo ba tuna yo vraiment je n'appelle simbote na pasteur Nyonso pasteur docteur Onésime Kazadi. Je salue l'homme de Dieu, le pasteur Romain Tchepela. Je bénis aussi l'évangéliste Faustin Lungelo. Et je bénis la prophétesse Anantumba, la servante de Dieu. Je bénis Maman Nicole Kanjinga. Je bénis Lachwana. Je bénis Vali. Je bénis Zia. Je bénis Francky Chibangu Tombongo. Et je bénis tous les enfants de Dieu. Il y a le racheté na Souka. Na pamboli moyembi munene ya mboka Congo pe ya mukili mubimba ya mwasi la femme de Dieu Sarah Lagrace clip na ebotala ngo déjà na chaîne oyo ba ser na biso eminze moya kitoko apesi message thème na ngwezali asala kana tango na wenzambe soka ko sana tango na e sala ka bien tango bat bazoluka ba mambi kud bat bazoluka ba maya rosokola nzambe soka lo bina tango na e fin makambe sala ka et ça la relevé nzamba sali grâce pendant nga sala kana tango na e mbala mo nzamba sena tango na e mutuka ezala bien merci na bandi ko tout balandi biso émission na biso merci les sous na bandi ko tout ba soutenir biso Onésime Bahati ya gege rien diki tout vraiment balingaka ngai babika ka miswa de santé misunga et ça la bien merci na bandi ko tout asala kana tango na e asala pe na ngonga na e to kutani mbala simanga na bino ciao Congo France Bisona bango na biso bisona bango ekara molai France.com site ya tolo masolo ya danger masolo ya kitoko Congo France.com